oza moboti ya mwana moko to mibale oyo na kopartage lelo ezali très important. Keba misala et bebisela yo bana te. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na diaspora, tosolola bosolo lelo, lobi soki tobongoli, Kongo na biso ekobonga o. Kongo na biso ekobonga o. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na Biso na Diaspora ezali podcast esalami na ndeko na bino Jean Dinsil Kouta Bongo Canada. Awa nazali komema mwa makanisi nga mike contribution na ngai pona mboka na biso Congo. Focus tanga ezali na biso na diaspora parce que tozali na influence munene na devenir mboka na biso. So moi ba conseil so moi anglais côté na katia ba va na pays anglophone influence ya anglais ba va na pays francophone influence ya français ba vandi na mboko nini na Allemagne ki allemand je vois mo susu ndeko na mo na yebi na kin mais azolo baki ya kango kuna ya kusana te. C'est ça. Et puis to vandi to zana d'une attends luki to garder moi bon koko na biso to zala toujours na influence ya bisika to vandi. Et je souhaite que influence zandi ya malam. Ce que zali banona liboso na biso na diaspora ko s'abonner za nango gratuit awa na zo pisaka ba conseil oyo moni ko sunga yo saleli nango so pour ngo contribuer na conseil na échange na ba suggestion ya sujet to ko partager surtout na etali biso na diaspora pour na développement na biso épanouissement na biso na diaspora naza ouvert comment tinda ba idée to ko bongo ko tala ndini to ko kabolango et na mikolo zo ko yana ba sanzo zali ko ya peut-être ko sala pe ba entrevue na bande musu bazana ba mboka mususu comme technologie zali ko permettre. Lelo na ningi to kabola bongo likambo etali éducation na biso ba ya éducation ba na biso pona biso ba nzambe apesi ngoleur kozana mona ata moko. Boyebi ndenge vi na biso na poto zali ya kokima okimite okolia ti. Bande ko na mboka bazokanisa awa tozo buka mbongo ko buka mais biso toyebi réalité na biso tozo buka mbongo te tozali koluka. Et mingi na ba couple le revenu d'une seule personne ne suffit pas pour répondre adéquatement à nos besoins. Il y a libota. Il faut moins si na mobali basala. Et des fois, il y a bambo comme susu, mais ça mi balé ko kité il faut ko baksa ya mi satu. Tant musupe ya mine. Nyoso na poto ye bananu ko répondre à ba besoin na biso. Si mato ye ba pe ko répondre na ba sollicitation auto sali kozwa tongo pokwa kouta na bande kotutika na mboka. Likanisi ya ona niko kawalelo yelingai sima ya kotala lobi na pokwa video moko ba video ya libota na ngai ndenge bana tango bana bazaki na âge ya 4 ans 2 ans na réflexion bilili na tali ndenge bana ba évoluer lelo bango nyonso tu bakomi ba adulte na moni impact ya boni ngai na mulungu na ngai tozalaki impliqué na éducation ya bana pe eloko nini pesi bango lelo qualité nini ya bana na basali et na ye komona pe boni na bane o nyonso bana bazali na mike souci ya ko répondre na besoin financier souci ya kozala misala ya butu ya moi ya pokwa ya fin de la semaine et ezalaki pe ko solliciter mingi. Mais à un moment donné, il fallait faire des choix. Et nous avons bande ko mingi pi basale ba choix na particulièrement ils na couple moko na yebi papa atika mama na bana papa kene na mboka ko sala soki ko luka vikuna en tout cas ça ki mo bambule belé mama oyo abundana ki moko pona ko kolisa bana le bana surtout ba bala ba kola je suis très fier ya mama wana. Et stango bana bakoli bakende mama bani ko zongela lisusu kotanga lelo kola sungiye azo sala bana basi bakei atikali ye moko libre na lingi ko m'adresser mingi na bandeko oyo nzamba pesi grâce bozali na bana moko to mibale misatu et ezali responsabilité na biso ya ko s'impliquer na vie ya bana biso pona éducation na bango souci ya mbongo eza noble mais responsabilité pe vis-à-vis ya bana pona ko éduquer bango
ezali susu noble pe ezali crucial parce que ezali kaka one way nde balobaka na anglais to sens unique oyo yanga bana bakoli na komi koyoka posa komema so mwa bebe me esili bakozonga su bebe te bakei bake mpo bakende kosala mpe ya bango donc eza sens unique e eza na baetape moko na vie ya mwana na développement ya mwana soki yo moboti ozali absent mpo oimprégner éducation mpo oimprégner otia touche na yo na éducation ya mwana en tout cas ne pense pas que okorécupérer yango eza difficile déjà à partir à 16-17 ans bana babani kotala plus leur avenir babani plus ko s'intéresser na extérieur babani plus koyoka l'extérieur leurs propres instincts que koyoka yo moboti alors ko banda 0 ti truc comme vers 11 12 en tout cas dans les 10 premières années il y a développement ya mwana et ça très important moboti ozala présent na bomo inaye pona ko façonner mwana wana na yebi ke na culture na biso ba africain en général et particulièrement ba congolais et to kolisa ezaka mwana robota manakati batu mibale me kokola mwana roko leka bandako ebele akolika na maboko bato ebele d'ailleurs je suis convaincu que celui to sali sondage scientifique bato bazali lelo na âge ya 50 ans et plus tozu échantillon ya peut-être 100 personnes naza convaincu que tokoleka plus de la moitié ya 100 personnes tokozwa bakola na maboko 100% te ya baboti na bango même si baza ba orphelin te mingi okoyoka epa tata mwasi epa koko epa noko epa papa leki epa ya cousin epa ya neveu epa ya nani ya nini ba ekchechela toza na culture moko oyo ngana vraiment na aspect mona mona négatif ya oboti mona bato musu nde babokola na environnement na ngai na moi bisika na koleli na makamusu na observa ezana ba mususu tokola na bango ozo kanisa ke azo orphelin pour apprendre que non akoli oyo akwa bokoli na ezali leki ya tata na ye do tata leki mais ba parents na ye bazana bango vivant bazana kintsuka bazana mwene ditu bazana bango ebelenga mais comment mutu oboti mona kaka boye pe otiki bato mususu ozo bokola ye et yango na kene makambo ebele na émission oyo tellement nazoloba ba piste ebele et na kozonga boye papa oboti mwana bundana surtout les 10 premières années au façonner mwana wana maman zala présente na vie ya mwana yo zala présente misala tozala ngo besoin mais à un moment donné faut na couple boyoka na bosala moi sacrifice quitte à serrer vos budgets mais c'est bon réussir l'éducation à bana na vie na ngai il fut un moment justement ba contrainte financière et osala que j'étais condamné à aucun sala moko ba shift varié tantôt na zana moi tantôt na butu tantôt na week-end tantôt na 4 semaine alors c'est que moi difficile kozala na bana ba week-end ezali kotombe ke naza na ndaku bana baza kosepela mingi papa aza na biso tokolekisa jwe na papa tokosalisa baactivité week-end oyo nga na kobima je me rappelle précisément na mokolo moko mwana na nga moko ya mwasi azotuna nga papa tu travailles aujourd'hui c'est un samedi nayebi se oui parce que fana ke dans l'après-midi nabi oui je travaille mwana kiti mutu interpella ngai mokomuso atuni papa okosala na bino lelo nazali yeah na réfléchir ça en tout cas ça dépend aussi ndenge no lingeli bana na yo c'est triste à dire ça mais je trouve ça pas juste au boti bana puis bolingo eza neti formalité eza par défaut faut zana bango quand je parle de l'amour eza dimension c'est-à-dire que tu chéris tellement tes enfants et c'est dommage yango ils ont marqué culture na biso mutaboti et il est à l'aise mwana ne akola pas mutu mususu il est vraiment à l'aise abota bana 5 ya bokola moko 4 oyo akende pas oyo akende pas oyo et il est bien vraiment génération na biso surtout biso to vendre le lobo na bamboka ya poto
oyo tozomona makambo ça difficile oyo ko influencer bana biso na nzia mabe. Vraiment je nous exhorte à prendre conscience, il y a responsabilité na biso na bana toboti parce que bana na bantu ko venir ba poursuivre na bamboka oyo, et c'est notre image na kati ya ba communauté ya ba pays autovandi, et nous devons vraiment réussir l'éducation de nos enfants. Alors point na ngaf mais ali que oui tous on a besoin mbongo, mais vu bana en bas âge, il va falloir peut-être boyoka na maman na papa ko ça la sacrifice. Il y a comment est-ce que moko ko réduire les heures de travail pour à la présent na ndaku, quitte à ce que peut-être bossa la ka alternance année oyo maman mutakozala na moins d'heures ya musala, année prochaine papa mutakozala moins d'heures ya musala, pourvu que bo réussir ko façonner bana bien na âge au bazana besoin d'encadrement ya moboti. Très important de quoi. C'est bien beau ou kendaka misala ozo na mbongo ba besoin sozo ko répondre, mais la personne qui va devenir ton enfant mbongo te mte osala monde mbongo te. Et ce que je vous dis naza ko expérimenter moi na ngali bosaza déjà na 24 ans nazo ko sonder de temps à autre ko tala ko tient position ya moboti natala ndeni ya ko élever bana, et quand il me répond nga nazo ta na kati ya réponse na ye ba stratégie nga na appliquer pour na kolisa bana ngai, est-ce que mwana na nga pe azo ko projeter à appliquer yango parce qu'à mon du positif, ou moi nanga a ça le contraire de ce que moi j'ai fait, parce à mon du négatif, n'a ça peut quoi apprendre. J'écoute pour m'ajuster, n'a pas ce qu'on ajuster alors que c'est déjà tard, bah nanga bah si va dépasser, mais j'apprends aussi de mon fils pour que na ba occasion le colo bonné na zo sala na quoi ko injecter na bino ba poza na relation na siamboza na bana mike o biso msuto sala ki bienté boko ko sala ngo, mais eloko mutuya na contexte na biso ya koluka mbongo, c'est que mbongo ekoko sala recherche ya mbongo, souci ya mbongo ekoko sala ke to gagner mbongo mais to rater éducation ya bana biso, parce que nous étions tellement impliqués na misala ko bima ko zonga pour to s'assurer que bana balia to futa loyer, mais kozanga équilibre, kozanga ba stratégie to perdre éducation ya bana. Et tant qu'on réaliser ce que l'enfant est devenu, quel genre de personne a commis, ndeko, c'est vraiment trop tard. Moyen au redresser et aux assuster. Ngai na âge bana ba commis bisiko na zo mona na mankaki, ezana mangsusu moyen à redresser susu ezate. Personne na mona ki na joie qui bien, je suis content, je lui dis oh sacrifice na sala kawana. Nzokande lelo boye et oboti mbuma oh na zanango fier. Mais ça a été des sacrifices. Pas facile, mais il fallait le faire parce que j'avais à cœur de réussir l'éducation de mes enfants. Ndeko, kende ko luka musala, kende ko luka mbongo, mais pas au détriment ya éducation ya bananayo, parce que ça peut être irrécupérable. Nalingi yo nanga to longa bana biso. Et nyoso to na bana biso, to sa pe pona Congo. Leur qualité, et appellent qualité ya futur ya Congo. Est-ce que dans le but mabe corriger ngai, so dans le but malamu zwa salela, so pongo bakisa. C'était votre frère Jean Dinsi Ndeto Monani Nambana Yassima. Soyez bénis.